Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Ici la pète. Ici la pète. Hein, Boninga mambe si là. Hein, Boninga mambe si là. Bisona kofi lo mdito ka ko chape. Kofi kitina babeni. Babukavu to beti ba concert e tina gom tina na Kigali. Kapo na ko chape. Boza qui n'a besoin de pète. Moi, prince. Pète de côté déjà. Combattant, botika makambwana, toi toujours même moral. Botika makabitumba tumba. Botika makambwana. Maman ko lobala mingi za langote. Ah za makasa ya wato kutala fa to ranger kaka. Et si là. Hein? Ya bana na Kigali. Ngaza awa si pesa Kigali wa. Na déjà ba 9 ans on a pour ça déjà Kigali wa. D'ailleurs na Afrique du Sud, on a Afrique du Sud, mais na mboka oya pe munga makasi. Naza nga awa. Mais ba combattant botika lo moko bezarate. Et nga presse ma bien na biboye. Au vrai combattant a to kutana to ranger ba mongo si la kaka. Tu auras même moral. Mais biso to ko chape. Hein? Ngai kisinjora ba combattant. Mutaleki nga na combat azate. Na sa suka na combattant nzamba ebeke noza na Paris na rena te. Na eka pona chape. Nzembo nga na sala combattant mota ko sala ngo. Nzembo nga na sala nga kisinjora nzembo na nga. Presse masala ngo yebi yango. Kangela biso ye. Misise mota ko sala ya. Na sala ngo na Kinshasa. Eka pona chape. O kisinjora o sengi nationalité yeba koma Rwandais. Moi été. Ah nationalité Rwandais pas. Nationalité Rwandais. Kwa nini na moni mboko eza logique ba mboko normal biso ne ba congolais to ma beto lingane ba Rwandais te mais Rwanda lingi congolais 100%. Yango na sa bando la ngai bazana ba poto. Rwanda eza politique to landaka te. Bana biso to landaka te. Nde ba Rwandais ba vana ba congolais ende moko te. Moi ba vanda kitoko, ba vanda bien. Ngaki sinjora eza ba stratégie. Nana kati mabele na bango. Photo ouais, moi flatterie bani ni. Pues à la moi bien, moi babandi biso pe kitoko toza bien. Hein, toi on a besoin de paix. Toi on a besoin ya paix kaka. Viens tu raika a pona ko tia paix. Tu ko sa sumo bulute? Yo kani. Tu sa sumo bulute? Mais yo leader d'opinion, appelle ça message ya paix. Leader d'opinion sera lobby li kambu et ça a un impact. So le lobby là qui non séparation va tout yo qui là parce que yo ça va faire belé va balani là yo. Maintenant le lobby donne message ya paix, c'est une bonne chose, c'est un message à réunification. Tant au commis dans ma belé à Rwandais, état africain, ils sont surtout ça ba bantu. Il faut opérer ce message mo ya paix. Nous avons mutu moko au lobby li wana ça concept état africain. Et ça que les noms congolais état africain tout ça mutu moko parce que les africains bon on peut voir africain il faut que ce message est bon c'est très important donc on a moni bateau besoin vouloir yo et ça va jaloux et ça bateau besoin mal intentionné jamais vont vouloir Kisinjora ça va nzembo na kisasa ou ça risque vie na ye ayema ya wa kimate tangela biso et tout comme ba luka la façon nyos tout mais à vivre parce que le message va tout nous va se faire là yango ndeba loba que non la voix du peuple c'est la voix de Dieu lelo oyo yoto protéger njora ezana mutu mwa loba na ngai loko mo abi prince bakale moni Kisinjora valeur na Congo boye bakate so les allez na États-Unis d'Amérique Kisinjora au bino bo sakana à la Congo bonga bo mona niveau na zalila donc le problème que biso to sana awa biso nyoso to ba congolais mutu mo za congolais de plus que biso de nenge bino boza ba congolais 100% wana biso boza ba congolais 100% nenge mo linga mboka na biso RDC makasi biso be do linga RDC makasi ya osaka na kututé parce que to botami to koli to sala activité na biso na RDC wana tango to ye to mi lo ba bien mboka ba paya c'est que to za ba congolais ya biso ya RDC donc botika kwa vouloir ye ba message mo ezanga tina pour la jalousie na bino pour la maman bino particulier au lieu que ils ont l'intérêt commun non les intérêts communs surtout ndenge bisuku to ye Rwanda to ye Goma via Kebeni to ye Bukavu yaka fallait bino kutu vous savez l'histoire bien ya bien pour se payer pour la paix pour la sino il no paix ça dans le corps envoyer la bino mais ça nini busuku bino
molingi molinga basa se mettre dans la Rwanda belé ça dit non comme Rwanda te ayo ka kama solo Rwanda boy quelque mais na informé bino lo moko nga ya mbali ko sote na ya déjà wana za politique niveau balingaka biso na ba congolais ça dit Rwandais ayebi lingala balo balingala pourquoi tu tiens ça ba Rwandais lingala congolais ka kono na bango kono na bango makasi makasi ba to tambola ka trop ça dit ba o balingala ba ko la mnoko na biso ba to bangonde balingala biso lingala yebi ouais c'est pas il faut très important lingala Julien Balotelli abisinga ba Mozambique kuna lingala Jack Bilo na pese mote na Mozambique ça le pays autour Afrique ko ba lingala biso politique wala la mamususu et so que c'est dans la vidéo oh qui se jora boye oh qui se jora non tu es taper tout ça besoin kimia besoin ya kimia la l'idée de punir ba on va comprendre et so mansu a l'occasion à gaz na simana yo et ça qui a l'occasion à gaz na simana mais na ndenge ya mabe parce que au moni combat na yo est normal étant leader d'opinion combat no ce que la rama sa cité combat ya paix ezalaka de ozo bunda pour que o tia paix ezala na yina zo solution ba Rwandais ozo ndinga kitoko bato ya manga kisinjora na yenga kisinjora un jour mobenga prophète na le mabele na bango nisoka pota paix Rwandais toi ça na téléphone na concert le binga succès ah maman métier love you baso peso ba biso baso ya ba na général ba lingala ba général Rwanda so lingala et so respect na ngai et so nzembo ngana sala même yo ko kota studio te o mantema ndemana l'état pesanga mbongo te gouvernement pesanga ta $1 te na bimisa nzembo mbongo na ngana poche boy na bimisa mbongo na oza mbongo ba mo ba Rwandais mo ke mo nchunga bakabela na bele ba bakabela ko na butu na ba Rwandais mbonjo yena mbongo bele bo o ata ba $1000 qui ose ka ba $300 aba $300 et tu vas yo bien e ba Rwandais lo bi ba bakabeli yo et sorti et so lo ba bien et so mo changer ma lo et so wa ko na ba benga commandant to ça besoin payer et ça n'est pas solution ni ça la bino bana poto bana ko timisingela soni ya soni et ça parce que ba ça ba comme ça ngo pop na bango ba boaka ba dédicace na combat ya mboka et salati kotango ye oke poto Bukavu oke poto Goma oye poto Kigali olakisi que non ba congolais ba vivre en paix ma ville wana to mabeni bomoni soit dans le moko mabeni ni bomoni so na dit que les a besoin nationalité na bino oui les a besoin paix les a la paix c'est ça stratégie paix quota c'est ça stratégie paix quota est-ce que bino mona ba nationalité ba français te ba nationalité ba sud-africain te ba combattant ya Afrique du Sud bazo comprendre masolo oyo très bien ngana za mutu ya paix ngana za mutu atoka ba valise ngana za mutu ya paix na yebo ta paix ba congolais qui na lingi bino makasi ba congolais qui je vous aime trop na linga bino ndaki sinjo ntembo na sala na risque vina ngana bana na bakoko na nga kombo ngana bunda ka kitasa mutu mota ko bunda ngo ba eso bo bunda combattre eso bo tira tozana besoin paix eso na ngavie to na besoin paix parce que nous pas qui paix côté prince oui vous avez besoin paix côté bakoti sango ba moko okoti na moko pe biso to yeba no besili tozala bien pourquoi vous parlez biso kito goma ba biso kito ba bi kofi na beni kito ko kofi ke beni obeke na moni président na concert qui a conduit na même pas kofi dîner mukie na moi ba neto yaki ba faire dîner te neni qui a été béni boui on a souci na yete mais ba congolais aussi ala ipo na yemo za muta o se décourager mais pour intérêt congolais a continuer ba studio na go asa ba clip na go to kenza ya maya to beti mai moi lo ba na moni ke na kofi dîner ka pona mboka eso lo ba makambo ya bien ngana za leader d'opinion ndena na kata Kigali na kolo ba mabete jamais il faut soigner ta que c'est possible faut soigner langage c'est impossible yo bolo batenge non au moins ni biso la bilonde na ye wana bo to kabwani c'est impossible il faut lo ba bien pour comprendre le président Fatite mais au message à Péro lo ba nyamulenge ba deko na biso et ça message mo ya paix et ça message à séparation le président de la République garant de la nation a repris sa message à séparation tala ni to sana goma na
na Rwanda. So comme la frontière. Comment on a tata le pango. Au Kaboy. Donc bango ba muso to ya na Goma. To mo ke uta na Rwanda. Moko munene ça $150. Goma munene $150. Ba Rwanda ba na teka na Goma, ba ko ba ko teka na Rwanda. Bo ban tabana to le na fufa mu ya pembe na boy. Ba tabana uta pe Rwanda. Uta Rwanda. Ban tabana fufa pembe. Ba ta Goma eso. Ato pese na ba message ya mabe. Ba ta Goma na ba ta Rwanda. Ba vivre la famille. Donc, si ebele, ba boti neti na film, baza famille, on n'a pas été monté. Eric Tuti, grand frère, n'a pas mis ça Kofi. Eric Tuti, maman est bébé. Maman est rwandaise. Mazaki n'a pas de konae, l'autre n'a pas de kinae. To boti trop et surtout au Kabona Teb. Jamais. Ça nous t'a dit to kanama bongo. Et to kanama buka to kanama est n'a pas rwandais. C'est bon Sanzambi. Oui bon. C'est bon Sanzambi. Ngana ka ko chape. Ngaki sinjo wanazaka masanga presse. Maman ça m'a posé le voir na Kigali. Ngana ita kucha. Na sana besoin problème au côté ba combattant maele bo comprendre nga. So na ba mona mabe bo limbisa. Oyo monte combattant ni babe masombo. Mais ça va se chercher. Ça d'accord mayo abi. Bana poto naza combattant koleka ba combattant tu na combattant ya na sala déjà na combat na bula ko na mboka nzembo na yemba na lobi ya mungu makasi njo siliki boy na riska fina na bana isali pasi nzembo na yemba ko na mboka bila kokosango njo continue ni ko lela nzembo na yemba ko na RDC. Oui, mais ça n'a pas si. Oui, ma peine est soit nous sommes en l'eau de ça. Les agricultés, maman, nous sommes en l'eau de ça. Ok, tu dois y manquer beaucoup. Gouvernement peut s'arrêter $1. La mise en bon, on n'a pas si. Pour nous soutenir Boka. Natamuli papa, il m'a écouté Mukavu Goma. Pour nous soutenir Kamboka. Pour nous voir Kotala. État leader d'opinion. Comment est-il à Rwanda? Na moni ke toza bien pesali to ya baba ndeko to kutelo ka ba wande ba binga bien na baba mo bien boko bi kolobela nga baba kambo boko kolobela nga ite sapo la sala mokili we ba pelle so na mokili sabe ka ka protéger nga eso okoka nga ite na mwana nzambe na mwana catholique papa na nga be ike domicile o sambela pona ngai famille nga ba o sambela pona ngai basi nyoso poto bali nyoso poto ba osambela pona ngai bazo protéger ngai bitu mamboka bino muza musika biso to ko ichina Esther to muni pesa lina Goma to muni pesa lina Bukavu to lobate to sepelate to lobaka mabe to sepelate mboka ukamo niko sasa image ya mboka Teka image bien ya mboka image ya mabe kala kabiso monde etala nga baba national na Rwanda na kuti ba congolais basali mo putain minene bazala ba people ba flacho to vandi ya congolais flacho to vandi ya congolais asali 19 ba flacho to vandi ya asali 19 just présent c'est 19 ba musu basali ba 20 ba 22 ça va vivre aba mota na ba terrasse ba restaurant minene ba congolais sawa ba restaurant chez José ba tu tout José ko tasta na Kigali ba congolais ba kwa Kigali mboka na bango kwa Kinshasa lingala lokwa likamususu somo wana ole kana jela kisi njoka boni kisi to tuno bi ko na weto wanda bi tena za wande komona mkona kitaka na frontière wana nde ba yambanga na mutu na pesa bango bonjour Kigali ba bito za famille on est politique ta bisote to ba tingoso d'accord ta bisote biso to za besoin paix ezala na besoin paix bitumba na obunda bokecho kokate bokecho ko la business bokecho bébé posto ko pesa ko bambongo bati bébé bokecho otina ta mungu ate eso koma ngobo ba botine lokote mais on a sala un jour on va un prophète si un jour on peut ça raison un jour on va combattre on peut ça raison on peut ça raison na yé na mabele na komi ba mbinga bien et ça va stratégie na ko ba mabete jamais
C'est impossible. C'est impossible, non, c'est impossible, il faut me comprendre. Toi, il reste pour tout taper. Tant qu'on fait mettre une conseil qui tombe qui laisse pas. Mais les CP, nous sommes d'accord. Alors, il va habiter dans mon niveau qui est la kimia, tu sais, puis sur le tout le monde est un peuple africain. Parce que peuple africain. Kimia. Pas besoin de kimia. Petit maman. Kofi merci. Il y a les chants de Kofi merci. Kofi merci. Salimini. Eso olukangate wana puso simo te boleka ça bébé nana mabele kita na mabele yo no bosa mwana zamona mukafu ya ko pesa badona ya ko pesa badon innocent mona sala badon ya ko pesa badona ngoma ko lobaka to eto kuti pena ngoma to loba mabe jamais impossible to kuti pena mukafu to loba mabe oye mwana ngoma pesa nini yaka ko eso salinga ba video ya mabe oyo mwana goma musala atalipa 200 goma pesa eso pesa te combattant eso pesa te vraiment si on a bino na biso bana ka vrai combattant biso ko sibir bina na temps normal quoi tote ma sibir na temps normal ni ma de wana beni to moni mambutu si oyo ba go za combattant presque biso na ni eso pesa te lipa te ba mulu le kaka awa ata mungo tinda te ba ba bino na voilà, viens la sorte Didi qui doit na tina $100,000. Didi qui doit. Ya Didi. Ya Didi. Ya Didi ya sala. $100,000. Deka. Toi bien moi c'est là ma guerre ma casse. Asala. Didi qui doit ni. A pesa. Ngana yeba njebo. Ata njebo na ebundela ngai. Njebo na ngana yeba ebundela ngai. Wala mboka oyo. Wala mboka oyo. Oyebi. Oyebi ba pena soate bakali yebi témoin. Oyebi ba pena soate. Oui, ma peine n'a soit été. Vous savez, la race. Vous avez dit comment? Oui, ma peine soit gâtée. Vous avez dit soit gâtée. Vous comprenez pourquoi vous faites ce pardon? Vous comprenez Zoba? Vous comprenez la vérité? Vous comprenez la vérité? Mais ma peine profite à soit gâtée. Batamayele, va comprendre la vérité. Batamayele va comprendre maintenant. Oazamayele, on comprend. Natabo finina. Wanesa. Ma stratégie. Dans la mboka na bango. Luka ba ninga ki folo ba maloba ya bien. Maloba ya bien. Maloba ya bien mo si congolais. To utaki to na maloba bien pour na bango. Moi si congolais ko le. La congolais de naissance na Kinshasa. Poto elobela ngari eza mboka. Bino mo wana poto. Au final biso bata Kinshasa ko la Kinshasa ba mbourgais. Ko ya ba France. Ko ba ko yake. Bino ya lo bifo ko la ndanga. Ya sasa panya. Ya uli musheni pe ola. Ya uli musheni na yeye. Kona mboka. Bino mo na poto. Bolobaka. Finga biso. Mboka na bino. Bokomisa komo mboka na bino. Mboka na bino. To yake. To zo kungela ngo pona nini. To lia ba mburgera. O to yake. Yo freza facture ba to zonga. To za ba video wana. Yezali. To ba video wana. Bokomisa ba France. To tani na classe Hitler. Balma babundisa France. Oya histoire ya ba Allemand na France. Na France. Pourquoi? Les France ba sangana. To chape RDC na Rwanda. Président Kagame uti na Kinshasa. Bayambiye. Nana bambeli ba. Nana babia tali ba. Mutuke. Est-ce que nous va commencer à quitter l'ambassade na Rwanda? Parce que ayena président Fatika na pona paix. Président ye pona paix. Président ya ki pona paix ba solola. Même si to ye awa boyebite. Mais bosoloba. Et ça passe. Et ça passe par Joël Koué. Merci alors, fidèles internautes, tout ça en direct, et ça dit tout côté. Tant que ça, vous n'avez pas ça intérêt commun et non intérêt particulier. Alors, sur ce, botique un message, il y a menace. Parce que le message, il y a une menace, en tout cas, ils en ont effet. Makambo za effet za ko sunga eza ko tambola ko yeba mabe eza wapi poto bongisa lelo totamboli ville ya Bukavu totamboli Goma toyera poto ya Kigali na Rwanda tolo ba stratégie ya poto na kumisa Afrique poto Lubumbashi poto Goma poto Mbandaka poto Côte d'Ivoire poto Fayigombe eza pour kumisa lelo koma poto ya Turquie bino boza la France bofinga ya Turquie okotote ndamu na kumisi tiki na pesa ngo valeur na millier kwa ça va yonde na foto tiki dans
étranger. Bana Tchidi, bolanda esote. Bana Belgique, bana Grèce, bolanda esote. O mayele a comprendre. Ah, c'est la COP. Ah, c'est la COP. Na yeba ni ba ko tete. On si la tête. Si la tête. Depuis Banda. Yo on a les Camerounais solution sur magasin. On va ministère va dire non OK, nous apprend sur la. Et ça na pays ba kufa kana monde ko la États-Unis ezate. Oh, États-Unis mais on a la quête possible. Na mona pela mtu asibile kama sasa kwa chini école maternelle si mtu. Ah bon biba na maternelle. Mboka za kilo keta ndoko tu ba kufa ka. Mboka tu ntaleza ka boza na France ntaleza la ka. Wana France baba osangi. Toyoka ngo. Angana to senache bote ngo kawe zate. Ya chama mukuna lobana ngai. Ya chama mukuna lobana. Ya obifwe malobango. Maître Besibe quoi. Maître Besibe quoi. Bisanga. Chanson na pia lobango. Na poto boyango. Mutazangi. Chanson la sunga batele na poto. Makasi. Asi nuso la senga na Belgique wana. Asi nuso. Oya comédien. Kwa mtu na biso président. Nuso zanini. Et so na moi sina lekio na komba. Et so obotama na Goma, ba Bukavu oya tam komo kutika Mungu ate. Respecter na komba na zobunda. Respecter na kiso na komba na zobunda. Na komba na zobunda. Poti pe ezala. Ngaza ka pona pe. Et l'autre côté to ya pona pe boto la sabino ba Goma ba Bukavu eso bino ba Bobo yo kaka. Ba kenda ke ba kofika ba boy kenda ke. Bobo ketchino malobana lobaka na Bukavu na Goma. Mais to komi Bukavu na Goma ngo. To komi. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde direct Oyo. Nous avons des avions. Air Rwanda. Air Rwanda. Air Rwanda. Air Rwanda. Bodo Kinshasa. Tout le monde Kinshasa. Et puis merci à la communauté. Vous avez fromage à Kinshasa la Singaki. Kinshasa. Kinshasa la Singaki la fromage. Et tu as dit go matin. On est à go matin. Fait donc ce ma Ah oui ça l'a gâté. Ah bah dit Kinshasa la Singaki fromage. Ah mais qui gagne bah dit saucisse on a des. Ah des saucisses hein. Et qui dans go. Oh saucisse on connaît la boubou. Nous sommes en Goa, la place à y fromage. Nous sommes à saucisse. Et ça passe, na mawapono eso. Eso ça non nzembo. Ça nzembo to yo ka. Tout le monde a bien. Kitoko. Merci. Merci beaucoup. Shalom est bien aimé dans le Seigneur. Nalingi na tuna lokola prophète de l'Éternel. Peuple congolais bisika nyoso bozali na lobi bien peuple congolais en général bino boza na Asie na Océanie na Amérique na Afrique na Europe peuple congolais apa mutema mabe peuple congolais tozanani peuple congolais à part jalousie à part likunia motema mabe peuple congolais zana eloko te peuple congolais babongola mitema te babongola nde makolo la plupart ya peuple congolais o tokendaka ba église tokenda nde kotondisa bakiti peuple congolais motema mabe na yo ekomi koleka na satana peuple congolais na satana na lifelo akoma komituna peuple nini mitema mabelo kwa peuple congolais soki alali alamuki abambeli mutu likambo surtout ba famille ya mayoto surtout ma famille à Banzunga Mayoto, ma soeur, mon frère, ce que l'igno réussit, ce que l'igno évolué dans la famille Botamanango. Et ça la bate belé surtout biso tozala Kinshasa to komi bomba bande ko na biso poto to komo boa ke la bande ko na biso poto mbasu to komo mema bande ko na biso na prison mitema mabe ya ba congolais na ser moko uti poto asali 32 ans na poto asombela bande ko na lopango ya munene depuis asomba lopango ana 15 ans. Le banque pèse à $2000 par mois. C'est allié à ta 100 francs. Attique la bango bazwa kabalia kaba vivre ka. C'est razu ba difficulté à longwe na poto. Aye a réclamer quand même mbongo ata ya 2-3 mois. Et sungaye bande kone ba sangani ba ke ko futa ba procureur amanzengele. Baker surtout ba procureur non le ba cause bo kangi ngala pe mtali bosote. Bo sala mabe, bo vivre na bale bien malaki. Bakangi ser wana babouaki ye na prison
moto aye koreklame lopangu ya ye mbongo balocataire atikela bango mbula na mbula aliaka te bandeko ne bandimi batie na prison ser alobi lokwa botienga na prison na oteka lopangu bandeko ne babiso avobima na prison il faut signer ke bakombo na biso pe kota na buku tala mitema mabe a partir ya lelo bino boza bandeko na Kinshasa boyeba bandeko botika kaka les sous oyo te bandeko na bino bakoma bandoki bandeko ya Kinshasa tokoma bandoki tolingi su bandeko na biso apoto te a partir lelo bokeba na ba famille muta sangisa bino eza papa pesa kufa so lingi to kabona to kabwana eza batu su bandimi makila papa bangwe beba ba memi Obizonyo zona bilore boutique tokotana bisoto lata voyant simba mbogartala hey ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo bizonyo zona bilore boutique tokotana bisoto lata voyant simba mbogartala ayezali na ndenge na yo mwani ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine. Tous les 2 chambres, on est dans la toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement. O ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme okoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité ezala sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserver place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique boutique bazoteka ba du verre bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui,
Totali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Maman Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Maman Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Maman Bijou d'Or. Maman Bijou d'Or a besoin d'un micro, Maman Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Maman Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.